Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour. Mbote mingi na bino situ ba eboinga ka maman Eliane Nitu. Pesi bino ba mbote, ba ebwe, ma vimpi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga, est-ce que boa malamu kimi ezali? De mon côté ça va. Tout va bien. Nzambe amawa ala musibiso na makasi. Bino côté na bino kuna ndenge nini bola muki bien. C'est que moi qui la muki malamu, il faut repasser nzambe merci parce que to le bara toujours que kola la kolamuka eza habitude te kola les a volonté mais kolamuka eza la grâce. Merci mingi na bino surtout ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Bino ba bo seplaka na maman Eliane Nitu. Bino ba oyo. Na baso za mutakanda kotala ngai te pour sepela non ngai te somo ko za mutu ya kanda kotala te so za mutu ya keto kotala ngai te somo ko za mutu ya motema bololo kotala ngai te somo ko za mutu motema likundu kotala ngai te pour ko sepela na ngai te na pesi bino merci bino ba obotu ko s'abonner mikolo oyo parce que na moni vraiment bo s'abonner moi mingi mikolo na kati ya Eliane Nitu TV merci beaucoup na kosenga pe na bino ba obotala ka ba émission na ngai so kotala émission au monde c'est pélicio au partager pena bande ko mususu o ba yebi chaîne na biso te ba kota na chaîne na biso ba ko pe ko découvrir na Eliane Nitu TV eloko nini oyo to sala kana kati ya chaîne na biso wa bino mama Eliane Nitu nazala musana nga o na sala ko ba bingi service traiteur la Providence service traiteur la Providence soko ozana pose ya libala na yo ozana pose ko sala libala ya mwana ozana pose ko sala fête moza kitoko za la kafu batu baya balia ba mela pe ba sepela ko hésiter te benga maman Eliane Nitu soko tali okomona ke numéro na nga téléphone ezali wana benganga okozanga to kosolola po to planifier to sala ndenge nini ya kosala oyo bengami fête oyo okozala nango à part wana pe to zana auto bengi la providence alimentaire ezali chambre froide oyo ndeko na bino maman Eliane Nitu na sel na mboka Congo toza koteka ba vivre frais toza koteka ba vivre sec so koti suna ba émission na nga mususu komona et pa iwapi nazo kolakisa biloko oyo toza nango ya koteka soko moni koza intéressé obengi ngai o passer commande na yo soko passer commande na Kinshasa kuna ba okende kosala livraison à domicile livraison eza kosala mana Kinshasa mobimba merci pe na ba obasalinga confiance merci mingi parce que boza ko soutenir ndeko na bino maman Eliane Nitu bino ba o nyonso bosi bosali ba commande na bino pa maman Eliane Nitu bino ba o nyonso basi ba livrer bino en tout cas na pesi bino merci yo boza kotala nga ko hésiter te chez nous les clients rois ko hésiter te soko za na posa en tout cas benga maman Eliane Nitu place nyonso to ozali na mboka Congo na ville ya Kinshasa yeba ete ba kosala o livraison na yo à temps en heure soko za na posa ya ko investir na Congo oza na posa ya ko somba lopango na yo tala publicité moko yo zoleka na Toronto City VIP de Maluku omoni numéro eza ko afficher na 001 ya Papa Willy Mafula benga ye okosola na ye yende aza chargé ya koteka mapango o boza komona na publicité na Eliane Nitu TV to
kosala pe ba émission culinaire. C'est vrai que mikolo na zuta kosala ba émission culinaire te, mais soko koti na ba vidéo nanga osana posa ko bakisa en plus ko tala mo lo boko ndenge nini ya kolamba okoti okokuta ba émission eza ebele ba émission culinaire, ba émission cuisine eza ebele a na kati ya chaîne absolue Eden Nitu TV to sola de tout et de rien. Et là to vaneli awa te ko so lelo na tongo lelo ndo ya ko so na bino na ebisa bino toujours que biso ba auto sala ba émission ta mo se koza eloko moko o monité to po yo kité mais bato ka batala ka batinda ba vidéo oka maman Hélène eloko bozo le ka yo moni angote eloko bo bazolo bela yo monité eloko bo yo monité bato pe ne batinda ka biso ta mo so ba vidéo po na kosa nini po na kotala. Alors eza na bande ko mingi batinda linga vidéo ya maman moko bo ba bengi prophétesse comme on a na kanya ngote vidéo na epé na préparer ngote po na l'exabino ngo mais bande ko obotala ka na bi ke bino ba boza abonné na Eden Nitu TV boza pe abonné na ba chaîne mususu na ebi vraiment que vidéo wana bato bakendaka mingi na TikTok bosi bomoni yango to pe na ba chaîne na bande ko mususu c'est sûr bosi bomoni vidéo wana ya prophétesse moko na prophétie ya koloba ete maman leur mbongo a se repentir pour ce qu'à se repentir te et cause la passe mingi pour ce qui passe dans tout bezaliwa il faut à se repentir. Nzamba sololi na ye, nzamba talisie, nzamba yebisie, maman pasteur wana na bungisa ki angote ke omonite ndengo komi kokwea ba tension pamba ndengo komi kokwea ba tension pamba okomi na suka aussi déjà il faut aussi repentir ndenge maman na lobi na peut-être na sisi émission na koluka place ya maman prophétesse sona na tshela bino po boyo ka maloba oyo uti na munoko na ye alobi bien ke nzamba talisi alobi ke kendaki na mangengenge nzamba talisi pona ndeko na biso mama biso moyembi mama leur mbongo nzamba talisi alobi na yeke mama leur mbongo asina mikole belete ninga zawana mama leur mbongo akomi kokwea nzamba biso monte ninga akomi kokwea ba tension pamba a se repentir yake ko sambela na mangengenge mais nzamba talisi bongo yango sikonga na yeko solola mukina bandeko bozo talanga na kolinga soko tali vidéo o partager yango surtout na bato basambelaka o partager vidéo oyo ekozala vraiment bien nga na yeko solola boy bato pe basali pe ba émission sur ça sur maman Laure mbongo na pese mbote pe sika oye azali to revendre la mingi en fait na revendre la mingi bato babengi ke basambelaka oyo ba monaka baza ba 3 fois 100 basambelaka ba mususu basambelaka te ba 3 fois 100 o basambelaka ce qui na bandi na mama oyo prophétesse oyo aye ko sala prophétie pour na mama Laure olongo na ndaku na yo oke na mangengenge oke ko lukelo nya nzambe pona yote moke ko lukelo nya nzambe nzamba lakisi yo Leur mbongo eza mabete eza bien po nzamba solo la kanabiso bato à travers bandoto nzamba solo la kanabiso po eza pe na kati ya Bible na Jérémie 33:3 convoquez-moi je vous répondrai ezali nzamba le biso ko lukiye okomona ye soko ozana ba question ozana posa biyano nzamba ko peso pe biyano na ba question na yo menanga kina lo baboye na mama prophétesse ta nzamba lakisi yo alobi na yo que leur mbongo a se repentir azana misala mabe a se repentir nzamba alobi na yo que o monite ne komi kokoya ba tension pamba ok ngana ndimi nzamba lakisa kiyo mais ndenge nzamba lakisa kiyo mama prophétesse bon ça la paix fort émission o peut comme la maman prophétesse wana ndenge nzamba lakisa kiyo pona mama Laure eloko yo kokwaki kosala eza que yo vandaka na Congo mama Laure mbongo vandaka na Congo eloko yo kokwaki kosala tango uteki na mangengenge nzamba lakisa oyo ya lakisa kiyo na kombo ya Laure mbongo siko yo kokaki kosala nini wana siko mayelo nga nazo pesa yo oyo kokaki kosala okokaki epai Laure mbongo asembela na Kinshasa mutu nyoso to ayebi yango
okukaki kokende inde tina église epai wapi olor mbongo asambelaka okoti pe na église osambeli osisi kosambela osapproche place mama lor azali soko moni mutanga pekisa yo garde du corps obite mama to papa naza na message oyo nazwi pona mama lor yango na ye kopesa ye message wana baoboya te bakobenga mama lor koza na mopaya alingi apesa message na yo ovandisi mama lor obise mama nayebi te soko oyebinga to oyebinga te talanga na mateki na mangengenge nga nakendeki kosambela me nazwi prophétie ne bobenga ngo prophétie nazwi prophétie oyo mpo na yo nzamba alobi na ose repentir nzamba alobi no tika banzela mabe tala ndenge okomi kokoya batension pamba mpo nzambe alobi okomi na suka mama lor angaki mpe azwa prophétie na yo aexamine yango azonga mpe pa na ye abuka mpe mabolongo na se abanzambe tata talisa ngai baye koyebisa ngai boye est-ce que prophétie eza vraiment na part na yo alingaki ayeba ndenge ni asorganize mais ntango yo mama oye déjà na lieu public oye koloba nzambe atalisi nga boye est-ce que ose comporte pendant ne mwana nzambe ase comportaka est-ce que osali mabe to osali malamu mpo na nga osali mabe ezalaki likambo lokola nzambe alakisaki prophétie epai na yo okende koluka ndeko na yo bovanda oexplike prophétie na yo mais ntango yo oye déjà na lieu public oye koloba na mama lor ntango atali boye aza moto akosepela mpe na yo lisusu te likambo eza likambo na nga ndenge nini okende koloba ngo na lieu mo public okende koetale likambo na nga boye boza kaka wana ka prophétie balobi boy prophétie bimi boy boyebi ke mwana bana to pe biso pe tango tozaki bana pe atandenge toza mikolo boye tozala nuka bana na kati ya ndako soko oza na bapaya eke mwana sali mabe o reprocher devant bapaya mwana siliki ce qui passe impoli à répondre yo mabe soko amuta maîtrise ta ko répondre yo pe mabe pourquoi ko répondre yo mabe parce que mona ke o humilier na misu ya bapaya nengo lobine na misu ya bapaya sepeli ta répondre yo mbala moko tango ko lanti maloba ngala loba nozo répondre na biso ke mama pourquoi yo ebisinga na misu ya bapaya likambo ko ebisa ngai entre nous biso mibale ezaki importante oloba nanga na misu ya bapaya voilà pourquoi nga pe na sani na répondre yo okobenga impoli te yeba tali so ki te likambo yo fako yebisa nga moko biso mibale okoloba nanga misu ya bapaya te ele kwa na kati ya ndako ba parents o baza na bana na kati ya ndako ebele soki ya liboso asali likambo mabe okomona ba parents ba ko reprocher na misu ya baleki te de peur que baleki ba ko manquer respect un jour ba ko bende place ya yemoko ba yebisi ke non kosala ka boyete soki na bende na mopanzi parce que na bokolo banana miso baleki na yo po baleki na olobi ba manquer respecter yango na yeko yebisa na pembeni okomona na muto ba yebisi pe likambo ayoki pe a comprendre sepeli pe na likambo oyo ba yebisi il faut ko yeba likambo nini okokoloba na public no okokoloba na public te eza vraiment important siko toki na côté mususu oyo basali ya nzambe baza ko condamner pe baninga na bango basali ya nzambe soko za musali ya nzambe oyebi komisela video oyo atala basali ya nzambe mingi baza ko condamner pe baninga na bango basali ya nzambe baza ko juger baninga na bango basali ya nzambe mais loko libosonga na koloba boy po concerner basali ya nzambe mutu oyo aza mosali ya nzambe oyo aza né de nouveau aza mutu azaka ya komikitisa aza muto azaka na matalana te aza muto amila kisakate aza muto akondanaka bato pamba te aza muto asambelaka pona bato soko mo likambo za ana sambela pona mutu oyo mais basali ya nzambe na ba pasteur na ba chantre oyo to bengi ba musicien chrétien soko tali musicien chrétien o tali na musicien mondain okomona ke différence ezate. Pourquoi la différence est zate? Musicien mondain, ce côté mutora fali ipupa, azo sala ba clip na ye, okomona azo changer bilamba, aolexa pe ba voiture. Ao changer bilamba, aolexa ba voiture.
Ce qu'on talipe musicien chrétien Olivier Calabas, azo sa la clip nae, azo changer bilamba, oh là que ça peut pas voiture. C'est quoi différence ni les alliés entre Fally Ipupa non Olivier Calabas. Pour comment la Fally Ipupa na clip moko a changé bilamba 3 fois. Alors que ça peut pas voiture. Clip peut-être moi chez moi na moi na kati. OK côté Olivier Calabas a changé pe bilamba la clip 3 fois. Alors que ça peut pas voiture, a tu peux moi na moi kitoko na kati ya clip nae. Différence c'est ça wapi. Différence c'est ça wapi. Ce qui normalement batu o ba bingami ba chrétien. Ndeko zo talanga. Soko yemela nzambe. Tango saka ba clip pour changer bilamba. Ye muto sa mosali ya nzambe. Ye muto yemela nzambe. Tango zoya ozo yemba. Ozo ko passer biso message ou bien ozo ko l'exception bilamba na yo oyo yo zolata. Basali ya nzambe. Ba chantre de l'Éternel. Bango nyonso sans exception. Mon côté à bandaka. Ko banda na mama buloba. Ti lelo. Mon côté à sala ka clip kaka ne lamba moko. Kake lamba moko. Asali nango clip. Ayembi nzemo mobimba. Ne lamba ka moko ebandeli tisuka. Omona mela Bible. Mais tant que clip na poser question, basala nzambe, ba chante de l'Éternel, bona ko répondre. Pour nani ni tant bo sara ba clip bo changera bilamba na ba clip. Tant bo yembaka. Bo sala ba vidéo na bino ko yemba. Bo changer ka bilamba pourquoi? Bo yebite que ta bozo ko changer bilamba zo ko attirer misu na biso. Biso ba yo total rabino, mais bilamba zo ko attirer misu na biso ti. Pour na nini te okuki ko sala ka clip na yo ne lamba moko e bandeli tisuka kake la mano ka moko wana bino ba ebomela Bible bolala kana nzambe bolamka na nzambe bosambela kana nzambe botamola na nzambe nyonso bosaka masumu te. Pour na nini bosaka ba clip bozo question na poser question pourquoi tant bosaka ba clip bo changer ka bilamba pourquoi pas que tant bozo sala clip o na message posa na posa to ka message oza na posa to yo ka malobo uti na munoko no bilamba bo changer pour nani bo changer ka bilamba pourquoi wana za pona ba chante de l'Éternel bino nyoso boyembaka bo changer ka bilamba pour nani so bosa ba clip so boza ba vrai serviteur ba vrai chante de l'Éternel oyebike na ina message mais yaka na message na munoko to yo ka loyembo ko changer bilamba te. Clip moko ezaka na 4 minutes. Clip moko ezaka na 5 minutes. O changer 3 tenues na clip moko. Au moins que yo posaka a mondain. Au moins que yo posaka mutamatalana. C'est ko bongwani te. O yembika 1 minute. Ok yo changer lamba. Deuxième minute. Ok. 4 minutes à clip. 3 tenues différentes. Nandingeni. Est-ce que bonzambe zawana? Ya on a sepelaka na bandeko na biso église kimbangiste. Balata ka vert blanc. Attends, on t'a changé. Et ben, pensa te pona ni pour baser déjà na couleur moko boy. Vert blanc, qui se soutient l'église, tu colata vert blanc, tu colata vert blanc, tu colata vert blanc. Attends, tu changer ba vert blanc. Ezo ye banate. Pour ezaka vert blanc. Boy bi batu boni ba kima em so kin l'église. Ah na 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 lambate. Na na somi sa ki asikate. Na na somi sa pata asikate. Matalana. Toke na makambu ya loposo. Leur mbongo a pakola produit a tela. Ndenge batu pe basel be Michel balobi a tela na yena loba boy. Bato yo basala ka ba émission. To yebi que ce qu'on fait l'émission to tira ba lumière. Po epeso éclat moko ya bien. Ce côté lumière na yo okomona okozala na éclat ya bien. Obi awa lumière eza bien. Ce côté lumière te awa na bi molili. Botala ka ndenge bato basaba live bo mona nga bien awa bi molili awa eza bien te na changer point. Point o bo monde ni bozo mona nga bien moto ça a besoin d'éclairage. Ngai moko so botel ba vidéo na nga ebele bo mona na pesa ba couleur ndenge na ndenge. Lumière. Musuna bimi mwindo, oui lumière ezaki bien te. Musuna bimi clair pour na soki te ya kocha lumière. So na tina nga lumière te na sel na nga kaka ndenge wana.
bozami placé pour na koyeba que lumière changeaka. Et puis mikola lelo oyo ndenge mokili koma kotambola ba téléphone oyo okoki ko filmer au sali vidéo na yo o changer en lumière o bakisi yango mo éclat à partir de vidéo o bakisi mo éclat na yo ba clip ona bosalaka bo bakisaka ngo lumière pona ko bima bien. Vous êtes toujours dans les critiques. Oh lor mon acha produit apakola. Mais eza nzoto na yeso ko pakoli yango mabe eza wapi. Soka mo ki na bomisa poso na nga boy mabe eza wapi. Tango bakangela ka Esther na baninga ebele na kati ya ndako po babongama. Pona roi apona mwasi kati na bango. Tango bakangela ba na ndako bapese ki bango nini? Bapese ki bango bafuta, bapese ki bango ba parfum, bavandaki mikolo wana nyoso tu bapakoli mafuta, bache ba parfum. Tango basi nyoso tu babimaki bazalaki ebele. Mais tango roi atalaki Miss na yebeteki pa Esther. Yo babiki Esther aza mwasi oyo azwa grâce, mwasi oyo azwa ngolu parmi basi mususu. Nani oyo azalaki atala mafuta bapeseki bango soki yaki mafuta pe ki na hydroquinone. Oyo nyoso tobaka na Bible mutu aviva na tango wana Jésus azate. Mutu nyoso interprète la Bible po ezaka kama komi azotanga aza ko interpréter le quoi français. Français changera du jour au jour. Français kolobango boyote to ke ne musika te ba français na ba belge ba ba français ndenge moko te mais nyoso français. So ke na Belgique kuna 1992. Oye na France 1992. Mais nous sommes français. Nous sommes français 1992 1992. Nous sommes la langue française. Batu na batu bazo na ndenge bazako le français na bango. Donc il y a qui est tant ba tchaka ba Esther ba kangela ka bango na ndako po ba pokola mafuta ba bongama. Tant so pesa ba mafuta hydroquinone na nazala ki po amona. Oyo nyoso toyoka na Bible nani amona Abraham na mokilo tozalelo nani amona Abraham nani amona Jacob nani amona Esther nani amona Sarah te totanga a histoire mingi tozala tomona Lumumba te histoire. Mutu oyo abongisi lo poso na ye mwandambo Nzambe aza kosenga na biso to bongola mitema na ebite mutu oya pokoli mo mafuta mukie abongisi loposo abongoli motema. Donc soka kufi Nzamba ebise ki te yo lokolo pakola ki mo mafuta malgo bongoli motema yo kendeka lifelo po pakola ki mo mafuta. Nzamba sola kana batunde mwana biso ba congolais na ba congolaise sitolobana yi akubuka le quoi sénégalais. Pourquoi? Ba sénégalais ba pokola pena mafuta te. Pourquoi to ba akubuka le quoi sénégalais? Bande ko na ba sénégalais bo talanga a bo teninga rigueur te biso ba congolais to ba bongo. Eh. Oui bi kinzo to pembe bo pokola te mafuta te. On dit sénégalais moko boye. Soko oza na bébé. Obandi ko pakola bébé wana mafuta. O tala mafuta ezo bongisa loposa mwana te. Ok, sous la pharmacie, au changer ma futa. Au comment ma futa va couper ça yo et bandi bon ça le posa. Moi eh ma futa est bien. O ye simi na le posa na ye. Mutu na mutu azana ndenge ya le poso na ye. Bino ba eboza ko jeka mama lor mbongo bolobi ki atela. Pour mona kaye na ba vidéo. Ngai moko na bandaka ko traiter mama lor mbongo d'orgueilleuse. Na umela ki pona se l'émission na mama lor na bandol baka so na sengi émission moi ta muso linga na ete mama lor azaka fière na banda ko traiter d'orgueilleuse. Oui na bien mama lor azaka fière ala ko sengi émission so boy na ye mais mukolo nzoka téléphone na nga la bengi mama lor. Bonjour maman lor mbongo c'est maman Elia Nitu. Maman Nitu bonjour maman. Ngabi o mama lor abi o na telo ko na babilubu na o mama o kanisi na ebiote boni mama ozana mboka na biso awa mama lor na Kinshasa boni santé to solo ngi to yebani
Maman alors, oui, que nasala bémission nanga sur le mariage, maman na yebi, nazaki na posa, to sa l'émission mon connaît. Olingi to sa lango mon colonie. Nga lobi ata lobi, abi a problème ezate. Naki na programme mo boka sina décalé yango pona lobi. Maman vandi wapi, na pesi adresse. Ok. Na ya pa na auto ya pa na nga bi, ah maman il y a une casse, o ya pa na nga adresse na nga pe yango. To pesa ni heure na 11h, 10h. Non ba so be ngaki, maman alors a lu ko nga bi. Mais maman to pesa ki rendez-vous nga na ki kuna. Nabi mabu maman alors. Abi oui maman to pesa na ki rendez-vous na meta on kana kanisi ki yoza mupaya nga defona yamba yo yango na boko tambusa yango ngai moko na ye e patangai na lobile pe na émission nga maman limbi sanga ye pone na ko traité d'orgueilleuse ne bete ko za boy aseki alobi batu mingi baloba kabongo komona mutu na musika ko juger mutu na musika na tikala na ba bonne relation na maman la mbongo chaque Kinshasa na kenda ka tokutanaka ata bomoni video te metokuta na kayambinge pa na ya pesinga pe biloko kolia na lie na melipe o na uche kende Kinshasa ka lobi awa na janvier ka awa photo o bozo mona na profil pose ya mama Laure Mbongo profil na ngande bomo tozana mama Laure wana na ba na profil te o bozo mona nini na miniature pose ya mama Laure Mbongo yango wana mama Laure Mbongo apembe lokola ngai te ngai moko tango na koti epa nenga bi Maman Laure. Yon ki mundele oyo bimisaka na ba video bi moyen te maman Eliane. Ya ka ba video mwana na nga Jérôme asela bi kasi Jérôme oso sa ba video soki couleur ni na nga komisaka nga yo nga bi malo. Yo kuna ba sangu sako ke o pa kola produit tela bi kasi nga yo mama. Bino moko bo moni photo oyo na miniature ya mois de janvier. Pour sona yango wana nga na za un peu clair de peau mais maman Laure a un peu français par rapport na nga aza clair de peau net nga ite. Azana mo poso pe meneti ngai boite. Et puis likambo ya kopakola mafuta. Ezana mutu mususu azana ba bouton ebele na elongi. Il faut kaka pakola mafuta mo hydroquinone po eboma ba bouton. Apakola mafuta te. Bande kona besa ba brana Mr. Awa batika ka suki boy. Balingo chaba meshi te balingi boite mafuta pe ba pakola te kaka ba église mususu ka musaka ko critiquer ba ba branamiste penza soko mitiki yango yoni nango boy maquillage te lo okomi branamiste to nini o se maquiller te o sala suki te okomi branamiste critique na ba branamiste pona nini bango pe baza ba to pakola mafuta te babande ko cha manzaka te maquillage te mais na malobaka ya bato ko critiquer bango lelo ba branamiste bakomo tia basuki bakomo kanga basuki bakomi ko chape moi vernis ko chape moi poudre ko chape moi brillant ko bongisa nzoto pona nini pona bise be évangélique ba église évangélique kaka woni ko mitika ko branamiste boy congolais ceux qui osali maquillage mitika ko branamiste boy pona nini boni poso ko sénégalais be bongisa poso ti bisa ba congolais to zaka bongoti mais likambo ko bongisa poso oyo na ebito so ekotsa mutu na lifelo mutu penza kufinza ba mali ko tangele masumu na ye Nzamba yepsi ke yo ke li felo parce que yo pokole mafuta hydroquinone. Poso na esprit na âme. Qu'est-ce que ça a à voir? Âme ya mutu. Na poso mutu. Écoute Nelly, wapi. Et ça na batu oyo azala ki muda komi mundele kwa Michael Jackson. Ça c'est exagéré. Mais ce que Moutabi qui était là pour savoir pour cela, où est le problème? Bashona yo eza baguna ngate lo ba fali. Baguna ope eza bashona ngate, bashona ope eza baguna ngate. Lelo oyo na ba téléphone na biso, toza na auto bengi snap. Bato balinga so la vidéo naturelle ta. Bato balinga li sous ta. Bato bakoma na ba vidéo kaka asali snap échanger couleur asali snap mutu nyonso na snap akoma ka métis na pose boyaza mwindu mais so asali snap alingi kaka oyo zo pese pose moi kitoko sans tache sans ride sans rien okomona mutu yo mona na snap mona na snap ba photo na snap okutene bobi ozala no mwindu yo zola na ba snap mais pourquoi pas mutu kanga ka photo no ya mwindu kaka to couleur de peau na yo ndenge ezali ole akobongisango na snap pour mona na bien pourquoi zo bongisango na snap mais tika ngo ka ndenge ezala kati tika yango kaka ete yo mutu soki opakola ka produit otiki kopakola
ozalaka moyibi, ozalaka assassin, ozalaka boye, obongwani, omoni ke yo komi 3 fois ça, okomi ka ko juger baninga te. Bongo te bandeko. Nzamba sala kalika munyoso na tango na yango. Tomi bengi ba chrétien. Tolobaka ba musulman baza batu mabe. Mais musulman tika randeko na ete na pasi. Musulman tika randeko na ete na pasi. Soro oke libosa mosquée. Okuta ba buki à l'heure. Bache miliki wana, bache sucre, bache gâteau, bache boyo. Atoza musulman te. Soko leki na liboso ya mosquée. Ozu brique na ya miliki. Bakotu note ke ah yo zoza musulman. Non, bakotu note. Ke ah yo zo brique miliki oza musulman bakotu ne lota. Zo miliki na yo kende na yo. Zo sucre kende na yo, zo gâteau kende babakisi kaka mususu. Toza kolobake ba mindele baza bato science occulte nde tolobakati biso ba africain ba congolais nde to ba vrai chrétien mais bato science occulte wana to qu'est-ce qu'on kota ba pasteur ndenge nini bilo ba pasteur bozoni mabovanda na ba mboka ya ba occultiste bozoni bango ndenge nini boyebi ke mboko eza mabe eza ya bato misala mabe pourquoi boyaka kovanda na mboka ngo tomoni awa ba législative autre que ana mboka na biso France mukola liboso ta Marie Le Pen na mwa ba pourcentage tala TikTok ndenge yindaki bokende ko voter bino be boza ba nationalité bo voter alekate posuka leki akobenga na biso mais mboka moya batu mabe mindele baza bo cultiste baza batu mabe mais tozo boya kozonga na bamboka na biso tolika kovanda na bamboka na bango ba avion automatique nzambe mutasalango avion eza na misu te nzambe asalango est-ce que nzambe asala avion est-ce que nzambe asala voiture ata mulangi nzambe mutasali yango te nzambe apesi mutu mayele nzambe apesi mundele mayele ke non bino boza na mboka oyo batu musu baza na mboka boye bo banda kotambolana apesi mayele mundela sali avion olongo na Afrique ti o en Europe otiki famille musika uzaka na kati ya mapato ozokende tambo kita bobokiti na mboka musu mboka mususu po mundela pesa ki mayele bo cultiste na bozolo ba kabilo kana basala ngo peka foza ka basala ngo na misala bango mabesko automataka ngo pona nini to vanda kana ba mboka ngo ya ba mindela ngo bato ya bo cultiste pona nini. Pourquoi tu vends na mboka ngwa mindela ngo tozo bela tozo kene na ba opito mindela ngo ba osimba biso na nzoto pourquoi to boya kati ba 3 fois ça il faut ko boya ti ke ebe bo cultiste bo simba ngai te to longo ba mboka na biso to yena lokuta na mboka mundele o basali biso boy bo cultiste wana toza koloba batu mabe wana toloba ko mindele baza ko pesa biso bandako yala batu mususu beba kifte oui eza solo na kosita ay baka toilette turque ya ngwa kola nango mais na poto ayoko kuta kiv mundela pesiye ndako kovanda mindele ba occultiste occultisme za makasi na mboka mundele mais tozovana na banda ko bango batongi toye to kosi bango makambo ba pesi biso mikanda mundele asali resto du cœur ozane loko akolia te kende ozata masango ozata maki olia toboya kango te pourquoi apesi batu bandaku toboya kango te pourquoi poza bango bandaku bango batongi pourquoi toboya te mundele kama yeza wana soki nini soki emayi soki nini na yebite so babe yango nini bozo kande bozolango outi Afrique oyebi mantoto za bilamba te babi kende place bo okomi bakoto tala bilamba balobi pona oyo za nango besoin mais batongo batu mabe ba mindela ngo batu mabe bato bakisi batu mabe basa bato ba maikari batu mabe mais pourquoi tozo na mboka na bango
c'est que tu es belle côté lingite tozo na bamboka na bango sani tozo ko sala nini na bamboka na bango bato bakisi tozo ko sala na mboka na bango c'est que tu es belle côté lingite yango to yaka na mboka na bango bato ba magie tozo ko sala na mboka na bango to fana na bamboka na biso to yate ko juger. Tension, ezwaka mutu nyonso. Maladie du cœur, ezwaka mutu nyonso. Sikoyo, bino ba mama oyo mingi bozwa ba prophétie to pe ba papa bozwa ba prophétie. Eza mabete. Pourquoi bozwa ba prophétie bato ba yebana? Nanu to monate oye na télévision. Oye na mama moko boye ke bomoni mama oyo nazola ke prophétie boye mama loba nazola ko prophétie boye maka te bino prophétie ya kaka ya bato ba yebani kaka kala mingi te mosala nzambe moko munene akokufa kala mingi te mwasi moko mosala nzambe akokufa kaka ya bato ba yebana siko nzambe alakisaka makambo ya bato ba yebana te nzamba talaka bango te nzamba monaka bango te nzamba monaka bato ba yebana o ba yebana te nzamba monaka bango te ndenge nyo koza pa na oto si prophétie nzamba la kiso ki omoni soki na Kasavubu na avenue Limemia numéro 12 okuta mama mwa za maladi makasi kendo ke chelo boko mama na abika ba prophétie bongo nzamba la kisa yango te nzamba la kisa ka ndenge nzaboye balakisinga mama lor nzamba lobo komi na suka succès moko etikaka éternellement ezate nzamba pesaka pe nzambe azwaka muto ko kozana succès éternellement azate nzambe akabolelaka bana na ye eloko ne loko eza na tango nango muto ko garder succès éternellement azate tozaki na période ya mama buloba tozaki na ba période ya papa Mombaya tozaki na ba période ya papa Ale Moloto paix à son âme nazana mutu moko te oya kotsaka kanga na adoration loko Ale Moloto na sa moi oyo azate soki nazana posa koyoka adoration ya bien ngai na yokaka Gaël musique ya Ale Moloto yongo na yokaka lelo oyo tokomi na période ya nini témoignage nanga oui ils ont ma période les autres on pas période de témoignage nanga ils ont ma période nzamba kotika ka succès na mutu moko te nzamba kabolaka et puis na tout n'appelle les sous bandeko est-ce que liwa eza mabe liwa eza mabe ce qui muto lingo kendo kukuta na Yesu Masia il faut kufati il faut nzoto na yo ekufa po Christ azo molimo na yo kaka soko bongani te ce qui mutana bongani te akokufa nani akotikala na sa moyo seko nani ce qui bon donc bato basambela ka bamona akeliwa eza pona bato masumu muto asambela akufa rate oh luvunu donc liweza pona basumuki et comment même na Bible muto asambela akokufa te muta masumu fo akufa et comment ma wapi na Bible na verset ni na chapitre nini ngana yebika ake Bible lobi boya pa na ngandenge bozali me botika na ndenge bozate bobongwama na yebika ake Yesu alobi banzela eza a mibale moko eza nzela ya kufa moko eza nzela ya bomoi kasi nga Yesu na conseiller yo alobi te ke na obligé yo na conseiller yo opo na nzela ya bomoi nde Bible ezoloba te mais lelo koma soki mutu akufi kaka masumu bato basambelaka balingi ko pointe batu didoka akufi pona masumu ti masumu ne mutu abomi est-ce que Yesu akufa pona masumu Yesu azaki sang il fallait qu'il akufa se quoi po biso to bando kosambela na kombo ya Yesu Masia omunde akufi mama akufi pamba liwane masumu ndenga za wana azaliki mutu mabe oh
Ce qui bongo, nzamba bo mabata mabe, il fera ba na ko bomana na bato ba benga na ba président ya monde entier. Il fera ba na ko bomba bato ba sala ba guerre na bamboka baninga mususu. Musumu pesa muto ezo mutama mabe bo pona okufa te. Bozo mona mutama ba okufa te mais nzamba tika vanda wana. Nzamba bike mukolo na ekokoka o ngana kozwa ekozala akokende. Yeko makaso muto akufi masumu. Ce qui mutaboti te omundi abota kate bo ya yifaza salama be mingi yango azobota te. Muto aliboma kuto asambela kate. Avanda kana fulu. Azana ba microbe na nzoto. Omundi ka yewa zemi. Soko tali bongo. Otali muto asambelaka. Avandi bambula na bambula noni. Azuze mita boti te. Moni muto aliboma azobota. On se réfère à la Bible lobby. Ah, Bible lobby. Dieu fait grâce à qui il veut. Muto aliboma vanda na fulu. Microbe na fulu. Mazuze mindeni. Asambelaka. Est-ce que muto aliboma asambelaka? Otali Bible lobby. Ah. Ye muto asambelaka. Makasi boy na ibi vineka losambo. Nzamba pese mabota te. Mais muto aliboma boti. On se réfère à Dieu fait grâce à qui il veut. Asaka grâce na mutu o ya lingi. Musique. Ceux qui mutazolo en Afrique. Aza ko beta musique na poto. Eza laza mutu o ya sambelaka, eza mutu a sambelaka te. Ceux qui azoya ko beta musique. Tant boza ko s'organiser boke ko senga salle quelque part. Que non, tous en possible qu'on produire musicien mon quoi qu'on bête musique awa. Tous en a besoin de salle pendant 3 heures du temps. Mais bah oui, c'est bien que bon foot à salle 5 000 € par exemple. Ceux qui montent à pour ça, il y a que ne musique wana. À moins que bâtir ticket et ça na 50 €. Ah, na lingara mingi ne maman o ayembaka. Na ça na pour ça comme on est live. Ou qu'on fout à 50 € na yo, ou qui kota la maman na nenga zo yemba. Pour 50 €, on a des participations à kofuta salle. Pour ça, les a yote. Mundela pesa biso bandako to vanda kana poto. Mundela pesa ndako. Wana bana 5. Ndako zo coûter 500 €. Mundela bibolo ko eza 500, ngana bando tcha 250, you peut tcha 250. Allégé. Mais salle c'est ko salle. Mais il faut futa salle ba tout. Et puis ndenge muto zo uta Afrika ya poto akomata na avion bongo te. Il faut futa billet. Il faut afuta billet aya. Et tant ko futa billet akoya ko vanda na ndako na yo te. Azana besoin intimité, il faut akende na hôtel. Akende vanda na hôtel et kozana charge na yete et kozana charge ya producteur yo oyo zuma kanisi ya ko bengisa muto aya. Okofuta salle, okofuta apeka na mbongo na poche te. Pour séparer yo moko te bato ba na posa ya komona ndeko wana ba 50-50 na bango wana ndezo permettre bu futa salle, ba 50-50 ezo permettre ba futela ndeko billet, ba 50-50 ezo permettre ba futela ndeko hôtel, ce qui est normal et ça logique. Bible lobby n'a pas si gratuit ni lo banzambe ndeza gratuite. La parole de Dieu elle est gratuite. Li lo banzambe oui. Yango eza gratuit. Boko ki koteka lo banzambe te. Bible yango mo pe lobi bayaka ndako nzambe maboko pamba te. Alors bakendaka nini na ndako nzambe so biko yo maboko pamba te. Il faut que na nini. Bible pe zo lo bato bacha ba offrande. Oui, c'est biblique. Maman moko azalaka na mbongo moke na kati ya Bible. To bakenda ko cha ba offrande. Bato bakenda na bambongo bele, mama na kendaka na suki na 3 makuta. Nzamba ndima ko fane ko leka bato nyonso o bacha kebele. Nzamba atalaki motema bi aka na 3 makuta pamba. Yango tikalaki na ngwa pesi ngai. Oui, nzamba lingaki yango. Offrande, oui, c'est biblique. Mutu moko munena ko eza na église moko. Prophétie bimaka nzamba lobiki nazo ko zo musali na ngai. Na kati église
Bato nyonso bayebaka ke pasteur akufi. Pasteur azokufa nzamba lobi azokozwa mosali na ye. Nzamba azokozwa mosali na ye. Ah pasteur azokufa to sambela. Église banda prière basambela pona pasteur azokendo kufa, basambela pona pasteur, basambela pona pasteur. Nzamba salobi azokozwa mosali, nzamba salobi azokozwa mosali. Batala mokola kokufa liwata ngoye ezuma mama banda kokombo l'église. Pasteur atikali na ye. Ezu mama banda kombo l'église donc moto nzamba lebe nazo kozwa mosali na nga ya monene. Batu ba check miso na pasteur basambeli pona pasteur. Nzoka pona nzambe mosali ya monene ezalaki pasteur te ezaki mama oyo akombolaka église. Yende o nzambe ayaki kozwa. Et puis kaka na Bible wana mama moko banda ko prophétiser na miso ya Jésus. Prophétie alobi. Yesu habite toi. Molimo ezolo bakati na yo. Eza molimo wa satana. Eza molimo ya nzambe te. Ba prophétie nyonso eza ya kolanda te. Prophétie nyonso eza ya kolanda te. Ata muto ya peso prophétie yo moko sambela. Nzamba kolakisa yo. Ok salon hein. Ok kanga suki na suki sa. Na rozonga lisusu to ya ko continuer masolo oyo. Yo mtokotala tindela ba pasteur, tindela ba évangéliste, tindela ba chantre, tindela mutu yo so monike amona kaza 3 fois saint. Bino bimona ba 3 fois saint. Ko pointer du doigt kana ba est-ce que na ba famille na bino ba nyonso ba bongola mitema ba nyonso ba tambola ka selo bino ba 3 fois saint ndenge bolingela ka bo changer nano clip moko bilamba 5 boya ko pesa message ou bien boya ko lakisa bilamba ngai kutu oyo na saka ta mose émission mona 3 émission moko elamba misat elamba moko na sala ngo 3 émission moko yo talaka titre émission. Et là, qui c'est que Nazwa kolaksa maloba oza katanga botala la malanga ite. Botala be émission nga bien. Au moins na ilamba ka moko 3 émissions. No yo laksa bilamba te Nazwa koloba oza katanga nde yoka. Tala de titre et lobby nini. Mais au moins ba 3 fois ça ba sala nzambe. Ba pasteur ba moko chaque dimanche ba changer bilamba. Ba maman pasteur chaque dimanche ba changer bilamba. Mais là, tu as la maman qui a un mois et ça, ok, ça me l'a dit. Collection, ninga musapi, eza malamu. Kolongo la poti, na liso moto, eza malamu. Mais avant longo la liso moto, kota na miro, nanda kuno tala miroir. Est-ce que la liso n'a pas poti kolongo leza? Tu es athée. Toi, ça qui dit là. Merci beaucoup. Accent sana, matondo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba libeshaneli bana betu ponce. Bonne journée. Akika masukyo. Bye bye.